bon na ebité moko na moko ninga zo memela vie na ye ngana o tracé o yanga ivi o azo mema ba aventure et tel na ba aventure nga ba aventure za kaso na lati elamba na ngana bandi comédie wani za era ba aventure akomi bokilo na biso bon asalaki nyonso oyo coutume na biso esengi mbongo libala pesi na biloko nyonso libala pesi Rossi TV, on a tout le monde à théâtre, à émission, à musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à Kaka. On s'abonner, aucune notification. On a des sika makambwelani et bébé Rossi News TV. Ne makambo. Ochaka Linet na Rossi News TV pour na s'abonner. Pasteur Kanda, donc repris déjà, il y a le pasteur, donc j'espère que je suis bourgmestre déjà Azali et puis tout ça bon pasteur déjà donc le jour on a dit qu'on fait un message OK na bateau balando partout dans le monde. Merci beaucoup Martin Engi, merci na internet nyonso. Parce que tant on a mon internet na moni que libota na ngande bango yo baye parce que internet ndeza libota na ngai Bible zolo ba chaque chose a son temps voilà le lo eza temps eza mukolo na ngai to sala musala auto sexaka batu voilà à part comédie voilà voilà donc continue à biso à part comédie toza pe na ba vie privée mutu esengeli azala na mwasi azala na bana asala foyer na ye libala photo memango na ba norme nango nyonso ndenge esengeli parce que toza bato yo mokili fo elanda nde biso parce que biso toza image ya mokilo bato bazotala soki biso toza ba exemplaire te boni tokopesa exemple pa ya bato mosusu. Pour remarquer, banzembu na bia ba musicien, musala théâtre, ba image to sala ka yango etikala na mitu ya batu. Pièce moko bo na sala ka kitoko etikala na mitu ya batu. Lelo biso bo toza ba artiste, totalisa ka batu ba pièce ya libala, mwasa bali aboti. Faut quand même to la ba exemplaire, to la kisa bango ke oui. Biso moko bato to saka musalango to zape be exemplaire na musalango parce que lelo ba musicien belé wa mbongo ba artiste comédien est-ce que ko bala eza mokano nzambe ou bien eza volonté mutu po na sima mokano nzambe to ko mokosa mais au mona musicien ou bien artiste comédien moko za 5 basi na ebité soki nzambe po bala il faut nzamba la kisayo ou bien ndenge ni oui bon ko bala libala eza mokano na nzambe faut ko bakisaka pe volonté. Nzamba sali libala pona mutu nyonso abala na mokili. Jamais nzamba ko kitsa mutu na mokili ayaka lokwa ndeti libanga babu akite. C'est-à-dire mutu nyonso na mokili sengeli abala abota. Bon, na ebité moko na moko ninga zo memela vie na ye, ngana o tracé o yanga ivi, o azo mema ba aventure et tel na ba aventure. Nga ba aventure za kaso na lati elamba na ngana bandi comédie wani za era ba aventure, o sikweza moye ya malamu ya kotonga histoire to pe vie na ngai. Na lingi carrière na nga ezala propre, na lingi carrière na nga ezala soin. Na lingi te succès sila pona komi ko lukana bala. Na bali na moment oyo nzamba permettre na bala. Merci na mama ni mama. Maman Olive Lembe Kabila, maman Bane Belé. Voilà. Initiative plus, maman Bissika. Nzamba Pambo.
parrain Eric Mwamba papa ou asala ka mokili mobimba ba voyager Congo mobimba Kinshasa ba voyager yeyo papa na ngai parrain na ngai Tita Zolobane Tita merci maman passe un message maman bonjour maman après c'est maman est stressée vous êtes stressée télité à quand merci d'abord félicitations merci beaucoup toi tu cabine au Kende d'abord talana ba caméra et tonnerimbo est-ce qu'on rêve un jour na vie na au sala makambo bande kono belé ba rêvaka na yo sali yango pe bande kono ba ye d'abord yebisa d'abord batu ba Hollanda biso félicitations le quoi na koli bien te na vie nyonso na bande ko mona ngwezaka très difficile ndeti na okokango te na olobaka na nzambe merci o asalinga faveur lelo na bala nazala pe responsable c'est-à-dire vie o nga na kolela ninga na botamani na kolela na ndima te ke na omata avion na ndima te ke un jour na kobala c'est-à-dire eza esengo ya makasi po na vie na ngai même soko ye place na kola bien te na kola salité makasi nazala tina te na miso ya batu ba rejeta ngai batu bakanga muyibi batu bapesa nga valeur te lelo nzamba asalinga ngolu ndenge bino boye ko honorer nga bo pesa nga valeur mariage civil et puis bino mo bomoni qualité grâce à maman Olive Lembe Kabila oui grâce à maman Olive Lembe Kabila après ko uta Dubaï somo grâce à maman Olive Lembe merci donc tozo ba image kuna partialité à Kanda voilà Smith vas-y après ko uta Dubaï tozaki ne ya molonga ne na sir awa tozana partialité à Kanda nazo pona mariage civil na ye nasi bandeko na biso ba micro na simbe belé to poussa na rabwepo ezala bien poto la sabino vraiment réalité ya makamunyo su ya partialité à Kanda na bana classe ba belé star na bango partialité à Kanda po batala yango toza toujours ensemble kaka awa poto la sabino ba réalité nyonso donc à mettre tout le monde a rappelé mère bien batu ba benga ba bazara na besoin ba mona mère je crois beaucoup ça na bola sa maman ponga moko na zaki témoin maman yeyo ngamo na zaki témoin tangu pasta kende ko tika biloko na famille to liaki to melaki esengaki mais lelo siko maman yeyo bolobaki maman il faut loba bato belé bo bengi biso siko bobi maman loba ka eloko moko po ezo sala bien te est-ce que za moi si ya partialité kana to za moi si na été malgré makamno e bandité mais to rolinga te maman kiti awa tant to tanga komba maman Olive mais ye maman zo loba te bonjour maman bonjour to za besoin loba bato ba otala yo papa yeyo ngamona zaki témoin tant boke notika ba biloko ya ki pana yo mon message no repesa pour na mariage la elo o l'état na biso za nsima na ko baraki non naza na sengo parce que za jour na ngai eza rêve ya moi senior kobala alors on le bakana nzambe merci parce que kokisani na trouver anga mobile na site na lingolo bakombo na onyoso ko bato bayebi pour makombo na ote bayeba Melmish Mambote nani Melmish Mambote kokani kana na kitoko no toluli te metolobi kaka pasteur père yo des gens le baki donc on continue toujours pasteur yo aza mutateve il faut biso peto ya to la kisa donc anasi bota la banana c'est
ti likolo bomo na ndenge ezali donc après ko uta Dubai maramba somo maman Olive tonani bon nani sus maman Olive Lembe Kabila kaka wana mama ah mama ni mama marge citation eza bien te na mboka pona bande ko na biso kuna na Goma choisa te parce que ba date de Jessi da to klasaki soki na klasaka ba date te makambo wana vraiment na ngaki na stopper olokwa ba date ici déjà tu chaki déjà marqué biso toto sepela awa baninga kuna bazana pasi bazana mawana bagoma vraiment toza toujours elongo na bino ata tozo seka na mitema to ebiete bande kona biso na Goma volcan kuna bino moko bomoni makambo esali bana mike basi azemi kokima ezo sala pena kitoko te vraiment kimia kuna na este na Goma tata zala na bino nzamba bomba bino toujours mama ni mama Olive Lembe Kabila a déplacé qui peut moi mukaza na Lubumbashi mais tozana est toujours ensemble ti tozuya bo tozo solaka toujours na maman na téléphone ayibisinga vraiment tozana esengo tozo mona ba photo nzamba zala na bino tokoyata na oya suka na religieux tokozana na bino ensemble. Merci Toro Wasco pasteur ndenge bakotana molonga nae donc je crois bolanda biso partout dans le monde ndenge donc cérémonie oeza lelo toza a vraiment poto la sabino bande bandelitina suka ndenge nini ekoleka pasteur lité ya kanda. Merci tolanda ba image papa tout ça protocole que dès que ça là est déjà signe alors comme on a vu c'est déjà c'est très gentil. Lelo toko sepela toko yemba nzembo ya kembo nzembo ya libala nzembo ya esengo pamba te ndenge tolobaka moninga bali sepela lelo toko sepela monsieur Aimé Madiadia le pasteur Lité ya Kanda alongi na ye wana azokita na mutuka Aimé Madiadia monsieur Aimé Madiadia voilà il arrive il est déjà là. Le pasteur Lité ya Kanda, monsieur Aimé, il arrive au Romonaye. C'est mon oncle. Il arrive
Les bourgmestres. Voilà, nous allons nous lever pour accueillir le bourgmestre qui arrive. Levez-nous s'il vous plaît. Côté les matos, papa bourgmestre, on a vu sur Massima. Les bourgmestres, tout ça, Kapoutou. Le bourgmestre de la commune de Massima. Il est déjà là. Toussaint, Papa Toussaint, protocole à Guédé, pour ça, là, est déjà signé. Alors, comme on a vu, c'est déjà très gentil. Le monde a marié, Kitoko, gentil. Le bourgmestre, gentil. Le modérateur, gentil. Il se peut inviter. Gentil. Le bourgmestre arrive. Dans quelques secondes pour mon aller, voilà, le bourgmestre est là, s'il vous plaît, pour accueillir notre bourgmestre. Levez-nous s'il vous plaît, le bourgmestre est là, s'il vous plaît, dotez les mains à ma papa bourgmestre. Ah, le numéro 1 de Massina. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Nos excuses d'abord par rapport au temps. Il y a eu un grand embouteillage qui m'a bloqué. On a fait quand même un effort d'arriver. Demain, voilà, nous allons commencer la cérémonie qui est officielle et solennelle par l'hymne national qui est le debout congolais. Dans les fonds pour l'indépendance, laissons nos fonds longtemps courbés. Et pour le bon, maintenant le plus bel élan, dans la paix on peut plaindre, parler la paix. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Donc béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton son et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci au rêve d'Achatos, qui est celle de changement d'état civil que va connaître le monsieur et les demoiselles dont ici l'honneur nous est donné de vous le présenter. À vous poser à vos gouttes, vous réitérant les excuses par rapport au temps que vous avez passé ici, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est au nom de monsieur Madiadia, Massiela, Aimé. Tenez-vous debout, monsieur Aimé, sous vos applaudissements. Avec celle qui sera madame son épouse, la future mère de ses enfants, à la personne de mesdemoiselles Bamboté Kifukidi Mich. Hein? C'est qui? Tenez-vous debout. Voilà, Mamboté Kifukidi Mich. C'est ce monsieur donc, cette demoiselle, bientôt madame, vous et nous sommes là. Je vais vous demander, messieurs et demoiselles, madame, vous qui êtes là, de bien observer les deux personnes.
Vrai ou faux, elles sont des célibataires. Biso tobali sakamobali ya batute, tobali sakape mwasi ya batu. Okutala bien bien tata oyo. Ebe na mama oyo. Melmish soki ya solo bali minzemba. Soki bali minzemba tango bakobaloka bakobeta yango maboko. Mais soki moko aza na opposition par rapport à l'état civil ya mwasi ya mobali, kaza mwasi ya batu mobali ya batu, okotomba loboko ya mobali avec preuve à l'appui pour vous opposer à ces mariages. Invitons ainsi Aimé et Melmish de vous retourner et de regarder l'assistance. Bon, bah, on va bien bien. Vous me confirmez que messieurs et mesdemoiselles que voici, Aimé et Melmish sont des célibataires? Oui. Bon, bah, la batoazaliawa? Voici la batoazaliawa? Vraiment, nous sommes là, merci. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Présentement, nous allons inviter les parents à mesdemoiselles Mambote Kifukidi Melmish à se tenir debout. Baboti à mesdemoiselles Melmish, Bao Baliaki Bon Malibala, à Télémé. Le bouffeur ou le mangeur de d'autres, allez Bon Malibala. Bonjour. Bonjour. Relation avec vous, avec mesdemoiselles Melmish, Mambote Kifukidi. Azana Nabino. Azamwana Nabiso. La coutume Nabino. Ezanga papa mutu nadia mo walibala. Boye. OK. Monsieur Madiadia Masiela Ede. Tenez-vous debout. Iye madame. Azana Nabino akomina na libota Nabino. Akomi bokilo na biso. Asaki ni kwa kwa bokilo. Bon, asalaki nyonso oyo coutume na biso esengi. Mbongo alibala pesi, na bio nyonso alibala pesi. Asalaka na nyoko moko te. Na pesi nzela papa bourgmestre poto pamula libala oyo okoma okumisa OK, Aimé. OK, merci. Pour la démocratie, ça hein? On va les dire au Konziba mardi, rappelle à Régnagati. Au Konzibo, comme on est nani, et on peut faire un comportement digne d'un chef. Les athées ont mis ma cause, on va des aides du matin, on y a un chef. Voilà, le chef irresponsable. Pour gérer ma monnaie. Célibataire pour soi, je tambour ressentir, vas à célibat. On va tambour pour le gars à la maison. Les mariés soit je tambour avec autorité, hein? Ressentir. Donc à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme hein? Changement de frère. Au Bima qui t'a rappelé la raison Rana. Puisque tu as des comptes à. C'est ce qu'on appelle ici, à l'article 453 du Code de la famille, alinéa premier, s'obliger à la communauté de vie. S'obliger à la communauté de vie. La lingala nini, bomoko naliba. Nalibala, bomoko nalibala. Alinéa de l'article 453. Mamboté. Tenez-vous debout, vous regardez de l'autre côté. Tenez-vous main dans la main. Monsieur Balamabo. Oui. Il n'est pas essuyé. Il n'est pas comme ça. Bon, ma cambezo changé. Là, vous savez, le réchauffement climatique va toujours comprendre. Au côté déjà, il y a la chaleur. Il y a la. Bon,
banzete tokatakata koto bavolcan koto baboyeboye mokili eza kozika. Allez, il faut que l'on a banzete ya mingi. Heureusement on protège ça encore. L'Italie a quartier nde kambola ekenda na. Allez, bosimba na maboko. Consentement des époux. Madiadia Masiela Aimé. Messieurs, consentez-vous conformément à la loi 1er 1987 telle que modifiée, complétée ce jour par l'ordonnance 16/008 du 15 juillet 2016 en ses articles 384, 392, 482 à prendre pour épouse légitime Mesdemoiselles Mambote Kifukidi Melmiche ici présente, oui ou non? Oui. Mambote Kifukidi Melmiche, Mesdemoiselles, consentez-vous conformément à la loi précitée à prendre pour époux légitime Madiadia Masiela Aimé ici présent, oui ou non? Oui. Melmiche, tu vas prendre pour Aimé et Aimé va prendre pour Melmiche. Merci. Tu es gentil. Okay. Allez. Allez. Voilà qui s'en va battre payer en goal. Même position. Même balle. Merci. Allez. Melmiche, tu déposes sur la table. Dépose. Melmiche, lève ta main gauche. Tu dis au revoir aux célibataires qui sont là. Bye bye. Bye. Oh. Monsieur Aimé Madiadia, sollicitez avec tendresse et joie la main de celle qui sera Madame ton épouse et la future mère de tes enfants. Et tu auras maintenant à t'exprimer dans la langue de ton choix. Oza poète, ça est là, biso poème amoureux. Zongi sa biso na mukota kino sota mukuta na kile zagi mbele. C'est le on va mettre le courbé à côté. Vous méritez patience na yo. Voilà. Vous méritez. Chef, vous mettez là non? Le pété à vous. La carte à monter manai mo. Yangonde. Ok. Allez, demandez la main de celui qui sera votre futur époux, le futur père de vos enfants. Maloba Bolingolo Biboni, on y va. Ah, moi, elle est Pauline. Tu sais vraiment comment aimer. Et tu m'as aussi appris à aimer. Tu mérites bien ton prénom Aimé, car tu es un amour. C'est spécial pour moi. Et aujourd'hui, je suis fière d'être ta femme. La femme qui va t'aider à réaliser tes rêves. La femme qui va te soutenir dans des bons comme dans des mauvais moments. Et je fais les crier au monde entier que je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Rien ni personne peut nous séparer jusqu'à ce que la mort. Licencier les familles.
Déclaration de l'officier et bourgmestre de la commune de Massina pour la circonstance. Madiadia Massiela Aimé, messieurs. Mambote Kifukidi Melmish, mesdemoiselles. Par le serment que venez de prendre ce jour, le 28e jour du mois de mai 2021, par devant nous, officiers de l'état civil et bourgmestre de la commune de Massina, nous, maître Caputo Mafoulou Toussaint, officier de l'état civil et bourgmestre de la commune de Massina, par le pouvoir nous investit, vous déclarons solennellement et publiquement comme étant époux et épouse. Dès ces fêtes, nous vous ordonnons, au nom de la loi, à témoigner de cet amour par un signe amoureux, en vous embrassant aussi longtemps possible, comme époux et épouse. Embrassez-vous. Ok, merci bien. Alors, messieurs aimés, si vous avez toujours, et vous aussi, madame Madiadia, Mambote, Kifukidi, Melmish, plus question d'être encore à gauche de ton mari, toujours à ça. So boy ko tchai na droite, il faut tchai mamuke du bosso na yo. Distance à Moulaï. Je vous invite maintenant à la signature. Va pousser la banque qui tu poses la banque qui tu m'envoies la comment on va la C'est votre nom? Non, Mizirine, papa. Madame Bassiliba. Malé.